Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Lisunomo. Dans des boulonnages ndenge zana ekobandana on a biso mo bato ayi de pes. Basali ba ventire belé na makambo 100 jours awa. Ba conseiller wan. Tozo c'est la gouvernement bima. Mukomsu ba mona ga ole to sala marche na palais du peuple to memi marche na cité de Loya to vandi meto lo belo côté. Siko ba comprendre vraiment que partout en ezala ya bangote. Ezana bato belé ba uta à travers le monde na ba poto. Bazoya na ba investissement. Soki ba kekuna na cité de Loya. Bango bazu ba bloquer bato bazongi. Tozo yo ka ba rapport. Na kole kanga na lia ke pa mutu te ko banda na directeur à cabinet caméra tinase. Na kole kan émission na ko tanga ba kombo na ko banda pression so ba bomanga ba bomama makila nanga. Ego coûter bango trop cher. Bazo sala makamu na neti baza batu mo ba infiltrer na idée que président échoué. Je suis très méchant vis-à-vis à ceux qui désirent, ceux qui oyaza komone désiré adjoint ya directeur de cabinet nani Kabil Kamel. Comment ya kolinga abanda ko protéger ADG ya nini OCPT il y a 4 millions de dollars ya standard azolinga batikele 7 millions fatia azolinga pesa ba fonctionnaire ya poste makambo tozo sala maoyo ti gouvernement bimate était ya peuple congolais en 2023 bo pesa ba AA majorité bo pesa ba venturier ya ba kabiliste majorité siko to komi na situation mo ya blocage fati pa lobi na gouvernement wana ndenge za wana mais nazoloba na bango soki ba continuer ko bloquer gouvernement na begoïsme na bango lokola bango baza lokola basoso batondaka te tozo kende inane za muke soto kokisika inane ba dissoudre parlement ba bengi biso na élection anticipée to pe sa fati majorité boko regretter bambongo na no bosala campagne bozo sala règle eza ba biloko mo bato baza ba eza na bato msu otali aolinga koma o ba bengi président Sénat Tambo e Mwamba depuis Mobutu ti lelo kakayi eza na ba c'est anormal ba biloko wana. Pourquoi dans un pays babilonga sike ko ya te premier ba réforme mariage wana soki ba sali attention te dans quelques jours ekokufa pona komo mona ngezane mariage ya Angelou na Diabou bato FCC bazami te mama betala acte basali babimi na ba machette bakati bato ba IDPS ba machette bazu bango bakangisi bango bakotika bango na ba IPK au moment biso to sala ki o babengi marche non violence tangelanga tali bende moi parler du peuple longwaki ba ye koto ba commandité ba fazer ba buki siège à parti moko koto oyo koma ya olinge longwa na majorité na bango bandundu te lelo nde bino bokomi kokoma ba tribaliste po na Fayulu lelo nde bino bokomi kokoma ba tribaliste ba epesa po na kizenga asala te le côté lelo bato abandundu bakomi ke omoni muluba bomani okaboti kabiloko yango nde na oyebisa bato abandundu oyo bazoyo kanga boyebi ke Fati ndenga za wana mwana na mwasi Fani abala mutu aidiofu est-ce que boye bango est-ce que boyebi ke Fati aza bokilo na bino pourquoi bozoya na makambo ba tribalisme ya sera ba Moïse Tchombe na ba bolikango bomemela biso na ane ya lelo qu'est-ce qui prouve que Fayulu soit commis président à ressort quelque chose na bande tout pouvoir vient de Dieu baloba la pona Kabila lelo tout pouvoir vient du Satan ya Fati ou t'es pas Satan les paniers circulent encore Fati azanao balobi ke ti 2023 soka longwenga pe na zuna ko beta pe moi 10 ans Fayulu pa ko zwalem suna ba 2060
par rapport na âge eza nde makambo kambutunga na salaka na sima kango donc même nde bajeune ape perde bapubliai communiqué que Augustin Kabou et ala Augustin Kabou ya te entre bana papa tokobomana te toko soit na singa famille mais ekatanaka te communiqué o bapubliaki ke ndenge zana avis de recherche bakanganga $5,000 eza bato ape perde yango nde tozolobaka na bato ke bato ba comprendre ba invalider bango soko yebi vraiment oganyaki oza na ba preuve kendo kotisa kuna toi na état de droit bako rétablir yo na ba droit na biso ke toza na biso très tranquille biso to apprécier te kande na loba ke bana oyo mama zo ya mbaba na ndako ba wela ka biloko kolia soko ke na niveau cabinet fati okotanga ba kombata ya kotanga mingi eza bato a cash bato a kinke bato a kamere bato a bofa sa gem biso fati ya biso tozozela pe kaka. Voilà, bienvenue chez Congo Liziba Télévision avec votre humble servante Yvette Kalombo Momechak avec l'émission que vous préférez tant. Donc voilà, aujourd'hui je suis, comme vous pouvez voir, hein, je suis à la permanence de l'UDPS avec les combattants et le gardien du Parlement, Papa Fils Moukoko, le gardien du temple, voilà, il m'a corrigé, le gardien du temple Fils Moukoko, Bobisa Kinga que non, Yvette Kalombo, Yambela Bisso Fils Moukoko, on a vraiment de questions à lui poser. Ma question à Mine Komela Kinga, c'est pour cela, comme nous sommes toujours là pour vous faire plaisir, nous sommes toujours là pour vous apporter deux informations à la base, c'est pour ce, nous vos servants, moi, votre servante, je préfère venir jusqu'à la base pour poser des questions à Papa Fils Moukoko, Congo Liziba Télévision, qui est venu voir Papa Fils aujourd'hui. Bonjour Papa Fils. Bonjour. Boni. Quand c'est émission, tout ça en français, merci, naza bien. En français, t'es à Lingala. Makambwa ya parlement et bon apena Lingala po balamboka nyonso bisika partout bazali bayoka bia po ezala balamboka po bazala bamboka msusu oyo lo ba français te. Papa Fils boni basango parlement. Ouais, d'abord basango nanu ya parti pour parlement debout eza na kati ya parti eza en super forme. Quand ndenge Tshisekedi atika biso mission to sala unité du parti na ba Jean-Marc Kabou na ba Augustin Kabouya tozawa na tina ete ba problème na biso interne za sous na médiaté donc toza na kati ya parti makambo to eza nango en super forme dans IDPS parti number 1 na Congo. Oui Papa Moukoko toni toyeba raison nini o esalaki que non Papa Fils Moukoko, au commissaire parlement debout, n'a parlé du peuple, au parlement, il y a des députés. Ouais, normalement, Tolobagi, Togo violer jamais un secteur à parler du peuple pour les inviolables, mais Tojijagi bon suite, na moi, Makambo, Tozomo, na ben intention quoi. Il y a FCC au bazar majorité numérique, il y a un tant que visionnaire, na l'obay non. Il faut tout mettre là-bas au parlement debout du palais du peuple. Libanda. Et dans le cadre, il y a une vigilance citoyenne. C'est-à-dire, l'air bango na kati, bango bazo zwa bango ba $15,000 na bango, mais biso tozo zwa rien tozo surveiller bango. L'air bazo voter budget pour rôle il y a parlement za ya ko voter ba loi pe ba budget. Biso tozo surveiller bango. Sauf fati alobi ke budget na ye ndenga zo boule ke ife mata so bango basali yo babengi ba esprit mabe biso na minute oyo tokoyebisa ye na o babengi tokozala wana pona kosalela bango babengi résistance pacifique eza na on esprit mabe te donc eza na ngote ke toyaki po tobuka parler du peuple non mais tokendaki tozwa décision po tomona ba mankaki président basalaki o babengi violation de l'article 77 où il dit que les matières concernant Makambo, pour son avis en français, vous allez comprendre que Makambo est allé au Konziamboka, balobe la kango te na kacha parlement. Bango bake ko lobe lango, pe Janine Mabunda atiki député na bango aloba tina suka. Yango nde biso le toyoka ki on tobi non.
na pesi mot d'ordre la base de l'IDPS doit se prendre à château Kitakuna. Pe na lobi na ba combattant que qu'il soit maudit le peuple qui attend un mot d'ordre. Boza de aba mati to kitaki et pesi après ba makambweze be donc ils ont fait ba acte mo ya mabe oeza ba désacrer oeza personne sacrée. Le chef de l'État est sacré. Donc Félix Tshisekedi ndengazana aza sacré pour na Congo. Ba désacrer na kolobane ba bêtise, il fallait biso ba combattant to kita na cadre de topesa bango mise en garde. Soko continuer to sala o ba bengi ba marche monstre na tina ko sa président a appliqué article 148 à dissoudre le parlement pour baza ba ventilier. Oui, papa, fils, avant tout le cas, IDPS Saza Matanga, Bobungi Simoko, la combattante Samino Monique Kitoko, ba funérailles et les candines. Ouais, Tobungi Simwa sa pembe, la beauté, ba pesa na o ba bengi combat. Monique Kitoko Aza parmi basa Kitoko pe amboko. L'air bandai ko publier ba biloko, ngaso na commenter na bandai ko baksaka, tu mérites bien son nom. Donc tu mérites bien son nom quoi. Monique Kitoko égale beauté. Au lieu de la beauté nae nandenge batumsu basala ba boutique d'habillement yazwaki beauté nae atiango pour la lutte pour la démocratie to perdre les amants spontanés et nde baloba na français sporadique donc akufi bon tokotikala jamais ko kanisa ko bosana bon ngati nde naza parmi ba komba nanga na kati ya IDPS eza bana tout ya ba martyr ya UDPS ba veuve tout ya UDPS ozo comprendre bango nyonso wana ba ozala cheval de bataille nanga po ba kukata ko se retrouver na o ba bengi na pouvoir auto ba papa na bango to ba maman na bango bandeko na ba kufela eza parmi ba cheval de bataille nanga et ko zala vraiment beaucoup plus applicable ce qui fait abeti 2 mandats ngam kona comme président IDPS ndé na ko appliquant beaucoup plus mais toutefois na ko proposer on peut fati. D'accord, merci beaucoup papa fils. Papa fils, Tomoni dernièrement awa ba outi ko invalider quelques députés à la Mouka, impressionne ngezali personnellement ils a bisoto na pouvoir exécutif. Au moins en matière de pouvoir ils en ba benga séparation des pouvoirs. On a les pouvoirs judiciaires, on a les pouvoirs législatifs et on a les pouvoirs exécutifs. Binoku tout presse beaucoup on le baba tia bino 4e pouvoir. Pouvoir au balobi judiciaire, au les cour constitutionnelle, au bisoto kuta et une décision ya ko invalider bang. Mais invalider batumsu au ba olinga baganga. Il y a des députés na conscience na bango baza ba ebi ki basala ki corruption. Il y a des députés bazawana baebi ke basala ta campagne atana papier duplicateur ya fiche teneti ba Daniel Saf. Ba toi ba invalider bango. Mais il y a d'autres députés neti ba kibuka basala campagne koleka ba candidat ya Lamuka. Kibuka sala campagne koleka Fayul. Azana droit ya ko sala recours. Makambwana eza cour constitutionnelle tellement que toi la séparation des pouvoirs biso peut te constater yango. Donc, ils doivent assumer invalidation. Ba journaliste net, ba Mike Mukeba, ba Daniel Safou, ba zonge la bémission kiosque, boyambara ba on la bémission na bino, natina été, ba salaki confusion entre parlement na o ba bengi, ba salaki confusion entre parlement na o ba bengi plateau kiosque. Donc ba zonge na bémission na ba on. Il faut ba assumer. Na ngana lo ba bwe mama. Omoni ngati na sala la politique na asimara nyonso po mutu abandai ko kotela nga kufa déjà o aza asimara le docteur Etienne Tshisekedi nde naza boye totikala bana biso na ba Fati na ba Kabundu na ba secrétaire général Kabuya dans makambu tunga na sala na asima kango dans même de ba jeune a peu perdre ba publier communiqué que Augustin Kabou et ala Augustin Kabuya te entre bana papa toko bomana te toko soit na singa famille mais ekata na rate communiqué au ba publiaki que ndenge zana avis de recherche bakanganga $5,000 eza bato a pe perdre yango nde
tozoloba kaka na bato ke bato comprendre invalider bango soko oyebi vraiment oganyaki oza na bapreuve kende okotisa kuna toa na état de droit rétablir yo na badroit nao. Mais ce lobby, papa fils mokoko azala simple citoyen. Et là on y aux autres déplorer na pouvoir actuel. Bon, négatif ou positif? Le problème est d'abord nazala simple citoyen, nga simple gardien du temple. Nga ni conseiller Fati ni nazana nga simple. D'abord ce lobby qui n'a porté critique na oba bengi pouvoir. Le problème est na komi ko constater que bato ebele baza ba conseiller président bazo mema makambo ngo na tempo na biso ya UDPS te ya le peuple d'abord. Bakomo mema ngo neti ba science moko boye neti mwa ba gymnastique intellectuelle bazo ebate ke Fati aza na tante. Ozo comprendre? Bakomi pe ko sala ba makambo boye neti ke yo beta gauche beta droite kopane kotanga nazo babiloko to kondanaki yango nde nazoloba na bango biso tomona pasi na parti po lobi peuple congolais aseka soki bango bakomi na cabinet bakomo mona ngo ke bavandi na ba bureau climatisé bazozela ba créer ba mission mo bazwa bambongo bakozala déboulonné déboulonnage ezala pona bato ya Kabila te. Déboulonnage balobi avolongola nzete na lisu ya muninga bandana na lisu no moko. Dans déboulonnage ndenge zana ekobandana na biso mo bato ya UDPS. Basali bavantire bele na makambo 100 jours awa. Ba conseiller wana. Tozozela gouvernement bima. Mukomsu ba mona ga ole to sala marche na palais du peuple to memi marche na cité de Loya to vandi meto lo belo côté. Siko ba comprendre vraiment que partout en ezala ya bangote. Ezana bato belé ba uta à travers le monde na ba poto. Bazoya na ba investissement. Soki ba kekuna na cité de Loya. Bango bazu ba bloquer bato bazongi. Tozoyo ka ba rapport. Na kole kanga na lia ke pa mutu te ko banda na directeur a cabinet caméra tinase. Na kole kan émission na ko tanga ba kombo na ko banda pression so ba bomanga ba bomama makila nanga ekokute bango trop cher. Bazo sala makambu na neti baza batu mo ba infiltré na idée que président échoué. Je suis très méchant vis-à-vis à ceux qui désiraient ceux qui oyaza komone désiré adjoint ya directeur de cabinet nani Kabil Kamel. Comment ya kolinga abanda ko protéger ADG ya nini OCPT o alia 4 millions de dollars ya standard azolinga batikele 7 millions Fati azolinga pesa ba fonctionnaire ya poste. Ce sont des choses qui se font là-bas. Biso to bunda po mboko ezala mboka transparence. Mboko ezala mboka ya ba 10% te. Yango nde nazoyebisa bango kala te so gouvernement bimi bako sambwa neti mbongo akala. Bako d'abord pe bazala na sans été to mona ba on a sans été na ba parlement. Oui mais papa fils tant ozolo ba que non gouvernement bima yo mutoza kati ya makambo ngo ya politique mambo wa UDPS et tout boza parti eza na pouvoir en place. Qu'est-ce qui fait que gouvernement est roumé là boy? Balobi selon voilà les informations de la rue. Je n'affirme pas Babi que UDPS a tellement la pression je sais que président a président Mboka Mobimba a comme ko éviter même ko bimisa gouvernement pour la pression à UDPS. Non, eza ma pression te biso UDPS to tikela caméra direction cabinet biso yo so mona bano bayambi ba paipa na ba wela rabilo kwa kolia biso UDPS to wela te et ça ba to INSM to bazo régner ba komi ko akoseka ku to ba combattant na ba quartier ba lo ba biso tozo sala déjà. Il y a des choses biso to na pression te gouvernement zo ou mais la pona nini ba to Kabila ba égoïste. Ndenge bazwa ba poste nyonso ba gouverneur na ba sénat ba komo linga pe ba imposer président ba poste ba benga ka stratégique po ba yi ba Fati a échoué.
Mais comment, pardon papa fils na Katiote, comment Bato Kabila va imposer président alors qu'il y a un président de la République, bon bazon horreur. Pour peuple appelle ça en majorité. Makambo tozo salama oyo ti gouvernement bimate était ya peuple congolais en 2023. Bo pesa ba AA majorité. Bo pesa ba aventurier ya ba kabiliste majorité. Siko to komi na situation mo ya blocage. Fati pa lobi na gouvernement wana ndenge za wana mais nazoloba na bango soki ba continuer ko bloquer gouvernement na begoïsme na bango lokola bango baza lokola basoso batondaka te tozo kende inane za muke so tokokisika inane ba dissoudre parlement ba bengi biso na élection anticipée to pe sa fati majorité. Beaucoup regretter bambongo na no bosala campagne bozo salaire eza babiloko mo bato bazaba eza na bato msu otali aolinga ko mao babengi président Sénat tambo e mwamba depuis Mobutu ti lelo kakaye eza na ba c'est anormal babiloko wana. Pourquoi dans un pays babilonga sikeko ya te premier ma ba réforme dans Namboko ezala biloko o biso tolingati na Belgique gouvernement sala inane soki gouvernement umeli pe kaka ozo comprendre ezo umela po bango baza na mitema mabe mais tozo loba ke biso toza souci na nga madame IDPS il fait longwa na banalise IDPS il fait fonctionner tiba ANC moindre faux pas contre le président de la République. Marche monstre, il y a plus de 100 000 personnes. Penazo loba, babandeko sous-estima loba dans les réseaux sociaux. Ba santa kiango na marche. Na lancé mot d'ordre de kaka na butu. Lubumbashi ezui, Kasa ezui. Bou, eza fatité. Biso tout na puissance à vieux. C'est-à-dire sokozo tambolo net. Mot d'ordre moko kaka. Siko bazela so ba continuer ka makamna bango bazo sala ba jeu de cache-cache. Baza kutu na ba plan o bazo boule basala le 30 juin. Bazo tinda ba message mona na niveau Katanga kuna. Ba message ya série net ya ba haine ya ba kyungwa ku Mwanza oyo alaga baluba bobeta bango bilulu. Message wa bazo tinda ngo en complicité na ba général moko boy. Na yebi ba kombo na bino. Bon continuer toko tanga ba kombo na bino bokoleka na cour d'ordre militaire. Bino bo kansi bo yo sa ba rêve wa Moïse Tshombe ya sera kala ya ba sécession o Katanga sécession. Tshombe suka nango wapi? Akufa na Algérie. Congo za ba bengi indivisible. C'est-à-dire tozo travailler na ba père na biso baba ba kyungu toyebi ke to travailler. Botika babiloko wana boya nango bakatange baza ba congolais bakatange bakotikala ba congolais nzamba sala katanga jamais ekoko kende na mboka misusu to ekoma monde à part botika babiloko bino ba généraux bosa makambo wana toyoki yango déjà tozokebisa bino. Mais papa fils, papa qui ont opéré Azam ou Sikate pour la haute colonie que non il faut quand même bilonga sika na gouvernement pro et même appel et l'homme sous souper na mboka. Mais papa qui ont opéré Azam ou Sikate il pas travailler na Mobutu pour nier le bélier était au côté. Le problème est papa qui ont d'abord Azam Tshisekedi Azam obabe IDPS so yebarat. Politique a fati Azam balobi ezala ba bilongo longwa kate. Vous comprenez? Basera ba Mobutu ba Kyungu basala répéter ya ba grave hein? Mais politique a fait ça politique ya les jeunes et les vieux. Kyungu ya kumwanza azalaki mutu alamuka. Mais aza parmi les 13 parlementaires ya IDPS Master ya Chichi. Alongwala IDPS pona nini Tshisekedi da boxaga na kati ya réunion. Tellement il pas azalaka teti et pesa ikalongwe IDPS. Atali que entre alliance politique lycée Bosangani et mon fils a sali le choix totie wana vous comprenez totie wana pour zapper parmi ba plaque tournante ya Katanga mais le but de totie wana il faut comme ça société totie lien lokola pochine
tozana tozo surveiller so toyoki moindre grève tokobelela kaka. Oui, mais papa fils, on dirait IDPS bon mais ça n'était pas la majorité. Parce que bon il va que vous êtes sous opposant bon commune en majorité en place. On dirait beaucoup ça a deux rôles. Opposition et l'axi. Opposition là ici, bateau bazo s'opposer contre pouvoir. C'est pas ça? C'est moi qui te pose des questions. On dirait bon mais ça n'a vu wana ya opposition. Bozo on dirait bozo réaliser que bilon de beaucoup comme pouvoir en place faut bozo le maître l'exemplaire. Bilon on dirait bon ça tous les deux rôles. Binomo bozo s'opposer, binomo bozo peut sous majorité. Pourquoi cette allure? Kende na niveau ya ANC na Afrique du Sud au monde va betara deux rôles. Toza na pouvoir toi en opposition. Pouvoir les a lobby exercice d'état fatinda za kuna salaka. Mais biso bato toza koto toza en opposition et la kisi surveillance tozo talaban. Pour biso rêve na biso ezake fatia beta deux mandats à Longwe tokoti congrès biso na bakabundi na bakabu ya sope nga leki makasi na baki pe manda nanga toko umela na bukonzi bulu na biso siko poto umela il faut to surveiller bukonzi yango po tozana bao babengi ba jaloux okombwe ba telemi likolo ngomba bazoya ba biloko ba soulèvement et consort ba jaloux bazoya na ba propos ya ba tribalisme et consort. Au comprend. Bison de tozan to lu clair. Tozan en opposition peut tozan à pouvoir. C'est-à-dire même Fati soit sali mabe ko constate que to melango lokola maya régie dessous. Non. Pays de paix ce n'est pas un parti au leader ayaka lobi ka boiba to bazong si amen. Fati akenda osama kamna ba fayulu kuna na Genève. Au moment de to telemela eti. To pesa ba mise en garde to lobby soko retiré te comment vendre kuna na avenue de l'enseignement place ba parti politique ya papa na maman ezalaka to kana e soki retiré te to ebite to koma après to bukanda kuna biso a blague ya la raté c'est-à-dire biso za parti ba bengi pyramide renversée to aneti ba parti nyoso te. Oh ba INC oh caméra ko vanda lobby bo bango tout bazong samen biso toza l'union pour la démocratie et le progrès social base c'est-à-dire base ndelo ba ka ba konzibe exécuter ndenge tisere d'article la partie na ebite so ba komo linga ba modifier ngo. Est-ce que papa fils, est-ce que vous se rendre compte quand même que Excellence Félix Tshisekedi Aza président ya Mboka Mobimba Azaka ka président ya parti politique de UDPS, Azapé président UDPS, Aza président Mboka Mobimba Congo. Bon moi que UDPS vraiment tambouissa président de la République au moment où bino boza parti politique seulement. Ouais biso to tambouissa président de la République nandenge na biso te. Biso nde tozo rappeler bato bazo bosa Aza président de la République, Aza président de la République les sel. Mama na masu a capitaine azala moko. L'église catholique papa Zalara Moko. Na Congo leader Azamoko. Oui, parlons de ça. Tant que l'église papa Zalara Moko, Sangwa Zalara Moko, capitaine Azara Moko. Mais moi je suis capitaine au pousse à bâton et que bolo balancement ou chauffeur à ta sera pousse avec bolo malembe. OK, moi quel malembe moi te déconcentrer mon chauffeur, moi te ma quel est le taux pression à UDPS et qui peut déconcentrer mon compte. Non, les problèmes des UDPS c'est ça la jamais président pression à intérêt naï. Cabinet à soko kendo kuta bato INC plein. Bato UDPS bazaya ko tanga. To bomba ramaka misusu mais to oza bato vérité faut le babomba. C'est là. Biso so mo to réagir pour na fati pour ba finga qui. Vous comprenez? Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Biso na bato liboso photo lingana fati. Aza président ya ba Congolais tout. Aza président ya ba Congolais tout. Batunde bazobo ya koloba. Tane ba propos mutwana oyo azoloba na niveau Katanga. Président Baluba. Fati aza président Baluba. Eza batu oyo il faut ba kanga bango.
yango nde nazoye biso ke toza na biso très tranquille biso to apprécier te kande na loba ke bana oyo mama zoyamba bato na ndako bawelaka biloko ya kolia te soko oke na niveau ya kabina faci okotanga bakombata ya kotanga mingi eza bato ya kashe bato ya kinke bato ya kamere bato ya bofasa geme biso faci ayebisa biso tozozela mpe kaka. Mais papa fils, toi tu as plus sous les kalamboka, automon la musique mais tu coca ko vraiment bien te peut-être dans information tu auras penza source comme il faut te. Tu as vu qu'il y a eu des personnes partie à vérité, eu des personnes partie à la transparence, tout ça là. Qu'est-ce qui se passe entre FCC na cash? Ezande na sina répondre ya gourmandisme ya batu ya FCC. C'est-à-dire ba programme makambu kendenge zana ba piéger biso na ba poste na tina ke bango ba régner ba salaka ba comportement na bango ya koyiba mbongo ya leta pe makambu ya FCC cash ngana lo bango vérité ba combattant vraiment na mitema na bango bandima ngo na doute ozo comprendre. Mariage wana soki basali attention te dans quelques jours ekokufa pona komo mona ngezane mariage ya Angelou na Diabou bato FCC baza mitema mabe tala acte basali babimi na ba machette bakati bato ba IDPS ba machette bazui bango bakangisi bango bakotika bango na ba IPEKI au moment biso tosalaki o babengi marche non violence. Tangelanga tali bende moi parler du peuple longwaki. Ba ye koto ba commandité ba fazer ba buki siège à partir moko koto. Oye koma ye olinge longwa na majorité na ba. Biso mtokenda na ba kantine na mai toko boma kuna. Ba to FCC nde baza wana personnellement nga vraiment donc ezele komo boye baza na ba plan na bango ya mabe. Siko ba moni ke biso tozo timbela bango yango nde bakomi biloba loba to linga alliance anate mais ba alliance misu pe salama madame po bato bakomo mona net alliance il faut to ke na oka tina suka mokilité ngana zala na exil na Brazzaville na beta kango na mona alliance ya PCT na IPADES PCT ya Sassou IPADES ya Lisuba alliance salami boye gouvernement bimi Lisuba lera komi président apesi PCT culture et art na sport communiqué ne bima na 12h na 12h05 PCT et lobi ka ke to kati alliance wana to lingi na biso suma kamwate batu na biso ba salade dans makambo déjà bango bazo sa ya ko finga président et koki ko kati sa alliance wana parce que na minute c'est le chef de l'état qui est le chef de la coalition, c'est pas Kabila parce que Kabila n'est pas en exercice. Comment bino bozo dépendre de l'autorité morale de la coalition na bino bobanda ko kende fingaye. C'est aberrant. C'est très aberrant. Le problème est que nini na nous proba comment à niveau. Eza ba plan na bango tellement ba yebi que le président est doux. Ba yebi que le président est doux, ba bi ba se permettre. Asengaki bolimbisi mais pour nanga il faut ba invalider. En matière d'état Bolimbi c'est le l'autre côté. En matière d'état, Bolimbi c'est le l'autre côté. Oui, papa fils, ndege Mikolo depuis bozo remarquons bisognos tout bas na Congo que depuis papa Félix Tshisekedi a continué à pouvoir batu ba komi ko Mati Samuel Loro ba bengi tribalisme. Na natif et fait wana o batu ba matsa tribalisme wana et comme le roi que non batu vraiment roi UDP César pour la Balouba on dirait papa Félix Azara président à Balouba donc mboke sel n'était kabwana par rapport à fait wana yokolo tribalisme UDP César parti à Balouba ndenge batu bazolo bango wapi tuna izolo ba parti ngo batu basalango mbwanke mazala muluba liao Marcel azala muluba Kyungo na autotanga kombo azala muluba Lumu maloba poster ala muluba. Je parle pas du passé, je parle depuis papa Félix Azani. Partia baluba te. Na ide pes ba coloration tout. Lelo Ribens Mikindo aza muluba. Eteni Longondo aza muluba.
Par rapport au tribalisme, tribalisme moutaye nango po à ça la poids politique et ça failli. Mais le tribalisme n'a jamais payé même na bato abandundu. Na kobetelo l'histoire. Moulela ya na rébellion na bandundu na Idiofa. Abomisa 1 million de bato abandundu dans une ville de 7 millions d'habitants. Rébellion ekoma pe Kinshasa te. Gezenga uta Moscou ayampiaka avant na Kinsaku na matete et pas maman Pakas. Bato abandundu basala bilanga ya ba misili na ba mikungu po batindela ke mbongo aliao. Gizenga comme premier ministre salata aéroport netandolo na bandundu te. Le long de bino bokomi kokoma ba tribaliste po na Fayulu. Le long de bino bokomi kokoma ba tribaliste et pesa po na Kizenga asala te le côté. Le lo bato bandundu bakomi ke omoni muluba bomani okaboti kabiloko. Yango ne na oyebsa batu bato bandundu o bazoyo kanga. Boyebi ke Fati ndenga zawana mwana na mwasi Fani abala muto Idiofa. Est-ce que boyeba? Est-ce que boyebi ke Fati azabo kilo na bino? Pourquoi bozoya na magambo ba tribalisme ya sera ba Moïse Tchombe na ba bolikango bo memela biso na ane ya lelo? Qu'est-ce qui prouve que Fayulu soit comme président? A ressort quelque chose na bandu. Tout pouvoir vient de Dieu. Baloba pour la Kabila, tout pouvoir vient du Satan. Il y a Fatia ou t'es pas Satan. Les paniers circulent encore. Fatia Zanao, balobi ke ti 2023. Soka longwenga pe nazu na go beta pe moi 10 ans. Fayulu pa ko zolem suna ba 2060. Par rapport na âge. Ezande makambu. Bisotem te forcer yango. Dans les Soumou, un Congolais pour Zamoulouba a comme président. Est-ce que vous voyez quand vous constatez Fati Bo senti comportement ya Balouba? O Balouba qui vanta. Boti Kabilo Kowana. Toza de an époque au Balobi évolué Toza en 1960. Babilo Kowana ça ne sert à rien. Fati c'est le président de tous les Congolais. Et l'IDP, c'est un parti national. Donc il y a une certaine majorité de Balouba. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, la bande zaba déconnu sur monde entier. Boyoki version ya Papa Fils Mukoko. Voilà, l'obéli vraiment UDPS. Bomoni Boyoki bateau soit tine la ma suggestion à bino que non. Je devais koyamba Papa Fils Boyoki ba réponse à bino. Papa Fils Mukoko to comme une émission de recoma vers la fin tranche émission à l'élo. Quelques mots de la fin pour la bateau sur lundi. Ouais, mot de la fin na biso zala ke batu balinga ba polémique o mbemba koya le 23. Tolobi boye na batu. Liberté de mouvement ou de réunion, ils ont la constitution à Congo. Arrivé à Mbemba Mouta permettre à Ngweza Fachi. Pour n'importe Kabila Lobaki a une insécurité. Ce qui Mbemba Koya, basi na mibali babala nate, pour Mbemba Koya. Ce qui Mbemba Koya, ba mama babo tabanate pour Mbemba Koya. Oh, biso to sali ici, messe le 23, eza pona bongote. Ba fanatique Mbemba bokende koyambe na aéroport. Ba ope ba sambela nzambe bokende sambela nzambe na Fachi. Ba zwaka mboko ba tchakango na o ba bengi ba prima kuya. Kabila ya zwango atango na ba formationnerie. Biso to moni ke to zongisa mboke pa nzambe mabeni to sali. Botika ba polémique. Bozolo ba peke bokoleka bobuka ba biloko to linga to sala ya ko dégager embouteillage. Bobukango bino bokansi tokotika bino bobukango. Babiloko bolo ba soulèvement populaire wana boye ba keza slogan et ali lokola mutabeti siffler. E kotika la kosama na mboko te. Ti biso tozibu konzo. Bomoni bambusa nyamwisi nde bakomozonga na bango na logique babwakisi makamna na bandoto. Okotika la yo moko Fayulu zela. Okotika la yo moko. Yo kansi Mbemba ndenga za ndele baolinga babimisa porte parole opposition a otike longo.
mbembo babengaka vraiment bayi moto atikelo yango porte-parole opposition aozana même rang que ministre na ba jeep na ba cortège na ba soda mbemba atikela yo yango Fayulu. Tu es en train de rêver debout. Le problème yali na minute batu tout balinganga na pesi bango mbote. O pe ba inanga pona linga Tshisekedi bo continuer ko inati yezwa koya. Parce que bo inanga bo fingaka nga mabezate. Mais le problème est que l'IDP c'est un parti dont le peuple a une certaine maturité. Nous n'allons pas laisser bo torpiller président, bo commissaire local la ballon ping-pong, tokoti kangote. Yango de tozo pesa bino avertissement. Et ça premier avertissement. Prochainement toko salisa ba marcho et ça monstre tikinga kati tota so kabila za makasi. Merci. Merci beaucoup à tous les abonnés de Congo Liziba Télévision. Merci à vous qui étaient vraiment branchés chez nous. Je vous rappelle que c'était Congo Liziba Télévision, votre chaîne préférée, avec votre humble servante Yvette Kalombo. Vraiment, vous nous retrouvez très prochainement avec une nouvelle tranche. Au revoir. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, mon frère. Si tu es prêt, il te prendra. Avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En chantant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient. Il est là, il est là. Devant ton cœur, il frappe. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Bilembo suka mokili ekoni komonana tokoni koinana tozangi bolingo soki okibi te yokotikala yesu akomi pembeni akomi kozonga Tango salila bomboy, salila tango boliwa elo bakate milengela mibatela yesu akomi pembeni ye akomi kozonga Jésus revient, alléluia. Jésus revient, Jésus revient, alléluia. yesu akomi kozonga Alléluia, Alléluia, Monzimie, bongisa etamboli na yo. Kebo kotika na Biblia na maboko. Mokonzi akomi kozonga.
vraiment bientôt. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous.